chaîne de la diaspora congolaise. ED Télévision, pour le rendez-vous des internautes. Oh, pena mwete vandi pena mutatali a sentir que non oh EDTV lobinini EDTV bopeto vérité polele ko sarate et na marambo elenge sentir pena obimisa masolo ya ba petite ya sukai na ba soupe à love ba langila oboko yoka lobi nango ona to bimisite na kata EDTV to landaka ngo poto sepelisa mitema to landaka ngo poto zo pena songi pena donki oya na kata Norvège na kata Nord na kata Trésor Mputu. Donc EDTV, to ebisi bino bola la te pop so boke koto na boko faze koto bina batu balamuka batalaga basalaga bina na katsa temps so ba pesa information ba fentarate EDTV na kende wapi bo soki awate vérité zaka moko na katsa EDTV ngana lobisi bango ake non bolanda EDTV po yango nde suka masolo bina donc ya elengi. ED Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. ED Télévision, pour le rendez-vous. Bonjour chers téléspectateurs d'Andeko Balandia, EDTV partout dans le monde, moi c'est votre sœur Lede Leonora en direct de l'Angola Luanda. Lelo naza plaisir de présenter bino moi Simonene Moko en Angola, azo sala musala avec impact au nom de Jésus. Aza pembe nanga ko se présenter bino mo bomona ye boko découvrir nani azali. Mbote maman, mbote qui se présenter Nzambe partout dans Zolanda biso na Belgique, na États-Unis, na Canada, na Kinshasa, principalement sous en kati Angola, Luanda, mokilumba ba yoso kyozanani. Naza mama bibish Zaina ya Lukumbi. Naza leader na kati na église ministère à Jésus miracle. Ok, merci beaucoup. Boyokindenge mama ABC biso aza leader na kati ya église ya Jésus miracle dans la grande communauté de l'église Jésus miracle mutazo ko kambangwa zo ko coordonner ngo makamyo surtout c'est elle maman Bibish Zaina aza prophétesse a na kati Angola azo sala musala makas impeccable. Alors nazana avant de continuer les solo na biso nazana eloko mo na olakisa bino Tolanda à suivre. ED Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Maintenant, sors. Et ne reviens plus jamais. Oh, nom de Jésus. Les camarades, c'est Chikabana la fée. Alléluia. Oh, bien-aimé.
Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Alors bandeko balandi bauti kolanda nini oyo mwasi munene aza kosala na kati na mboka oyo Angola Luanda. Bino baoyo boza na distrait nzambe azosala ya makasi na kati na mwana mwasi azo koexercer ministère na ye na kati na ye. Alors mama na likambo oyo tofandeli awa ngana mama Bibish na basali na nzambe mosusu eza ke tokolobela lelo sur femme. Alors sujet na ngai ya mokolo lelo eza est-il permis que une femme aloba devant mibali? Est-ce que le ministère de la femme est vraiment possible? Maman Bibish a kozala mieux placé à répondre biso na ba question oyo na kotuna ye. Maman Bibish, on peut koyebisa biso pe prouver biso que si réellement moi c'est à quoi exercer le ministère, puisque aujourd'hui nous parlons de ministère de la femme au ministère d'une femme. Maman Bibish a expliqué biso ango à côté sa biso ba verset biblique. Il faut appeler ça biso ba preuve tangible, puisque il y a des gens qui disent que ce qui moi ça zote yanga na kangi bible na bini. Alors maman Bibish a koyebisa biso faut convaincre ni tema ya mibali o bazolanda biso, puisque nous les femmes to accepter facilement, mais il y a des hommes au bazar trop dur. Alors maman Bibish koyebisa biso est-ce vrai que une femme a quoi exercer le ministère pe mibali ba fandi bazolanda ye? C'est vrai, une femme azana droit wana ya kotema liboso ya etonga apesa o nzamba pesiye. Moi si azana droit ya kotelema na liboso ya etonga. Ozo même on a cadre ya émancipation émancipation de la femme ou bien na cadre ya parité. Puisque lui azana droit. Calamine te bato bimisela biso elo komoko émancipation d'une femme, la parité, il y a l'égalité entre l'homme et la femme pour que à exercer le ministère. Donc c'est que maman peut comme le ministère. Non, c'est pas ça. La Bible est vers le temps de la fin, na kosopa molimo nanga et pas ya bana basi pe bana mibali. C'est ça. Ok, alors maman Zaina Azako se référer na Joël, n'est-ce pas? Joël 2, 28 à 30. Bon, si ko basel nzambo baboya kama kambwango ke moi ça côté yanga ité et ça il y a des pasteurs et bah comme ça on d'ailleurs doctrine moi ça modérité à resala te à kosimbe le côté donc moi ça bonka na ki protocole te na porte ya mbibatu ou bien azoyemba ata en chantant moi ça ko exhorter batute na cadre koyemba siko na Joël Bewana maman ko défendre bien mo qui le comprendre. Si na kati ya maloba ya nzambe tokolemola nyonso mais sauf la parole de Dieu échangera te. Nzambe alobi so totangi na kati ya Joël apesi biso deux types ya bato. Alobi premièrement le serviteur, après alobi le servante de l'Éternel. Donc servante aza mwasi, serviteur c'est un homme, mais servante c'est une femme. On nzambe a capacité par l'Esprit de Dieu pour te appeler sa parole naïe. Donc, tokolo ba que maman Zaina aza contre doctrine wana et kangaka que moi ça ko exercer ministère na été naza contre. Alors maman Zaina tozo continuer toujours l'émission na biso. Maman Zaina aza yemo côté. Ozana ba serviteur
servante na kati ya temple. Si nous avons serviteur, servante, dans le temple, bazawama, au bango, tous les bango ministère ensemble. Alors merci beaucoup. Bande Kobalandia EDTV partout besoin dans le monde. Naza sûr que vous avez branché vos landani, les les kanakat na platina biso. Maman Zaina, okoyi koyebisa biso. Et nous konini et motivayo okota na kati ya ministère. To ozalaki omwe osepele na mutu moyo par exemple na kopesa mama Hélène Ngoy. Mama Emi Koutino yo pe bato yo fonga pe na koma lokola ba to ezalaki appel mo boye donc fandi obité. Nzambe pena obi mwana nga fona benga ina ministère to ndenge ni po selon batunde balobaki ba ministère mususu basi bazana mibali batikela bango. Siko yo ko obsession Nzambe benga yo to zaka bu no mo bon mato la mukika we comme ma prophétesse. Jamais. Natika ta ko résonnant oté. Vraiment na outil na église à moi si à mané côté là. Ba yebi na bandal na luputa na église à vient voir et pas maman Rose Kabedi. Bazalaki évangéliste intercesseur na kati itonga wana. Na kanisa ki atamu ko moko tenga na kozala o nazalelo. Ezata ya Nzambe na o asali na bonzambe na ye. Alors Bolandi maman Bibi Chabi ezalaki temps ya Nzambe asepelaki ko benga ye na kati na ministère na ye na ko présenter bino ba papa na biso mibale bazo ko travailler na maman Bibi Zaina na kati ya Angola Luanda. Bonjour papa, comment se présenter peuple de Dieu bayo? Bonjour maman. Ma belle amie na kombo ya pasteur Israël Babi. Nous avons travaillé en collaboration avec maman Bibi Zaina, dans l'église évangélique Jésus Miracle. Ok, merci beaucoup. Bon, papa, nous pouvons contre le ministère, il y a moins cité. Non, nous avons contre parce que Bible, le Bible, dans Joël 2, et sur le 27, nous avons deux choses. Alors, nako sopa molimo na nako sala kati na mwasi pe mobile na mikolo koya na sala kati ya mwasi pe mobile après eko baksa susuke nako sala kati ya serviteur na servante donc biloko mi bale onza batalisaki donc soko teli suna dernier donc ekuta ngokaka donc Nzambe aza le ndenge biso tozo kanisa te zomona ezala batu mosusu bamonake toko kitisa poto diminuer le lenge ya basi ok Nzambe alobi ete na kosopa esprit na kati ya mutu bo place na bato bamona ke nazali Nzambe yango moni aikotalisa wana kati ya Joël ki alobi na kokitisa molimo na kati ya basi pe mibali pe baservant na baservante donc nasi eza vraiment clair donc eloko mo toko kolongola wana te eloko mpe toko kobakisa te. Ok, merci beaucoup papa. Papa ko nakoko tuna motuna moko papa bala. Oui, naza marié. Naza la mwasi na bala mine. Ok, merci beaucoup papa. Et arrivera-t-il qu'à un moment donné moi si na open ndako ese tay. Okoki kozala sima moi si te ko simba te. Moi ba critique moi mke kande ezali ba mama na ndako te nini kozala sima moi si et je na kote ozala sima moi si. Vraiment, en tout cas, tant que le monde a été et puis, vraiment, concernant la Bible, na généralité. De l'eau, na complexe, na vraiment convaincu que moi, si pas côté à l'ébosson, na yoki. Parce que ça être au Nzambatiaki, à Saïna Mokili. Parce que ce que tu as eu dans le ministère de la femme, ils ont le bébé. Ils ont le ministère quand il moi si ils ont ma bombe à belé parce que ceux qui toquent dans le président ont découvert babilo que belé parce que na moi si même qui limelo et fumani na moi si ne babilo que belé parce que nous avons à soleil qui besoin na moi si même qui limelo et comme partager même qui limelo comme nous donc ma bombe mes amis quand moi si parce que la femme c'est la richesse. Vraiment. OK. Ok, merci beaucoup nos fidèles téléspectateurs. Toujours continuer toujours dans les solos na biso ya ministère de la femme. Na pandi na ngamu sous na moni papa na biso mususu papa ko se présenter peuple de Dieu et bayo. Amen. Ngai kombo na ngai
pasteur Roger Mambote, dans le ministère de Jésus Miracle, dans le Maman Bibiche, nous travaillons ensemble. Ok, merci beaucoup, Papa José. Papa José, Papa Roger, na ko bandela motuna ona uti ko tuna Papa Babi et jena kayote ozana sima ya mwana mwasi pozalaka pasi na banda ku ba mama mususu bazalaka atekaka papa dépendaka na ye ekoma mwa jena mombe pe atati na niveau bandeko et simba te ozana sima mwasi me yosko na kati ya makambo ya Nzambe et jena kayote et généralement de logo mon côté pour les arts bibliques ndenge kaka tobeti dans cette awa na Joël 2 28 et à 30 ezali ndenge wana pour ce qu'on landi na musika na Bible okomona ke na tango Jésus akufaki bato bamonaki Jésus aseko liboso ezalaki bana basi bango nde bamemaki message epai ya bana mibale c'est-à-dire mutu nyonso aza na tâche na ye azo résoudre na mosala ya Nzambe mais sikoyo comportement oyo ezalaka mingi na bapays francophone mais dans les pays anglophones, ils ont déjà dépassé. Basi bateyaka na États-Unis, dans l'Angleterre, banini. Il y a un biso photo la mentalité ou comment la coutume que moi si à koki ko théâté, ils ont déjà dépassé. Ok, merci beaucoup de comprendre papa Roger Lobi. Donc c'est tout un temps moderne. Botika ba makambo wana o moi ça côté théâté, moi c'est ce qui a bandi côté ngana kangi Bible na bimi na église. Makambo wana ezalaka lisusu te bandeko balandi partout dans le monde nazoyebisa bino ke makambo si échangé basi bakomi ko exercer ministère ok pe na garage okuti mwasi azobongisa pe mutuka nyonso apeka ezaka miracle ya Nzambe bongo te mama bongo mpenza pa mama ya nasepeli vraiment sikoyo mama obala si naza mariée mère de 7 enfants. Ok maman Bibiche aza mariée mère de 7 enfants. Maman Bibiche, yebisa ngai. Na oto uti ko mona, na oto zo mona na ministère na yo. Na makambo wana donc faut za mutu moka concentrer na kati mambalo sambo. Mais c'est ça, profondeur de profondeur. Il faut za na kati ya losambo en fait que Nzambe oza la collaboration Nzambe sans profondeur, sans prière, tu es rien. Vraiment sans profondeur, sans prière, tu es rien. Ce que maman Bibiche on se partage à ndenge nini. D'autre part, oza maman, ya bana, oza mwasi abatu. Oza maman ya bana na kati ya église. Maman yebisango on se partage à ndenge nini. Chaque chose a son temps. Nathan naza ndako naza maman ya bana. Tant naza na église, naza pasteur. Donc chaque chose a son temps. Donc ça m'a pesi sur ma kasi ya koyeba kotia eloko na eloko na so nazana papa nanga nazana mobali nanga so nanga bana nanga na bana nanga ta musa programme na biso ezali lundi to sangana ka lundi na 16h30 ti 18h de 9h à 11h ezakite ba maman mercredi to sangana de 16h à 18h ezakite ya combat culte ya combat. Ils ont mercredi, vendredi, ils ont culte nabiso ya délivrance de 16h à 18h. Okay, merci beaucoup qui programme d'Engezali to comme na souka émission nabiso. Merci beaucoup na maman Bibiche pour le temps au PC biso. Na CPN vraiment aux bénédiction pour nabiso. Et c'est ngo nabiso za kozala na yo. Amen. Yeah. Alors na pe simbo tebele na mon boss Richard en direct de la Belgique. Mon coach derrière les caméras, le coach Carlos. La personne bote ba gros bisous à ma maman Malaika Sengeni et de gros bisous à Divina Salakiako et à Charlie Lengo, ma copine. Et sans oublier à Nia Makiadora, Wangengi Sangabo, Nadine Numbu, maman na winner, Anne Musikateka, Anna Katangola, Luanda, na Cine Africa, Awa, au monde Ebo Sepela. Alors, comme la sous émission de Bisso, merci à fidèles téléspectateurs, nous sommes qui branchés pour la colanda tranche au na maman Bibiche, na lingi binoming. À la prochaine occasion. Bonne tarde. Bonne tarde. Maman, combien de bébés? Combien de maman Marie Sengo? Maman Marie Sengo, nous sommes dans l'église et à maman Bibiche, la grande communauté Jésus Miracle. Oui, nous sommes dans la Jésus Miracle, nous avons un collaborateur qui a collaboré avec maman Bibiche Zaïna. Ok, au monde a maman Bibiche Zaïna.
Maman Bibishi Zaina aza mama moko aza miloko nzambe na kati na ye pour découvrir yango faut zaka pembeni na ye yoza la pembeni yango au découvrir oui atata unazaki pembeni na ye te jour kaka nazolaka invitation ya séminaire kotala ye kaka na elongi na kati ya photo namonaka mpenza ke eloko nzambe eza kati na ye. Ok, merci beaucoup maman. Boa tarde. Boa tarde. Comment est-ce Là, mon frère José. Frère José, au sein de la grande communauté à Jésus Miracle. Oui. Aux années la quartier à Jésus Miracle. Bon, nous avons comme intercession. Nous avons comme intercession. Nous sommes au sein de la Makassi. Non, nous avons comme béni que le bâtiment que nous sommes de la Makassi. Et nous avons intercession. Et ça a grâce au Nzamba Sali. Diko, yondo za dedans. Tout fait bien. Dis-moi, moi ça terre. Pour nous échanger le roté. Parce que nous avons appuyé la Bible na okiko pesa yo échanger le roté. Exemple, Moïse a mené la peuple Israël et loi baba la base bapa te. Moïse n'a aucun d'obala moi c'est mon père. Toi mon ami n'a aucun moi c'est mon père. Toi mon qui le roté zande nzamba tambu sa vie à moto. Ok, merci beaucoup. C'était une bonne maman. Bonne tarde. La moyo ana kati la grande communauté Jésus Miracle. Vous en avez? Et nous avons beaucoup à Bossam et quand Jésus Miracle. Ok, merci beaucoup maman. Est-ce que au CP la rappelé na moi sur na terre ka ou bien? Na CP la ni ko le kapo. Donc dans le bandini pas ngana botama. Na tikala o mona na ntema kambo na zomona. Pa mama na Isaina. Yango mona za na malisenga makasi ya kozala pembeni naye. Po pa na yo na bénéficier na mbele. Na kati la vie nanga pour na yeba teke un jour na ko za mosala nzambe mais na sima mama na Isaina ndene ko mosala nzambe le kati ya ministère na ye yango na zo senga nzambe abaksa su se bele kati na ye donc yo confirmer que yazana ni lwanza azana wa roleka ya makasi lititité wana kutu musika lititité donc o bena nzambe o atakati na ye uta éternité yango ezobima. Ok, merci papa. Bonne tarde. Papa, comment on a Pasteur Fernando. Pasteur Fernando. Pasteur Fernando, comment on a cassé peuple de Dieu, yo nani? Oui, Pasteur Fernando. Pasteur Fernando, non, on peut dire maman Zaï, nous en est. Ouais, tout le monde a vu ça. Oh, tu papa, tu fais le service sur qui nani? Oui, tu as vu ma chère de ma chère. Donc, il dit, moi, ça pas tout le monde. Chilo. Alors, et ça, quand on est soutenir le ministère, il y a moi sinon. En tout cas, ça l'a bien makasi. En tout cas, on peut se rendre merci. L'année pendant que ce ministère, après ce soit des beaux temps en tout cas, on a commencé à rendre makasi. Donc, vous allez contre été na makambuni na ministère na yeto et je na côté na fin du mois ça zo paye ngai pe moi si na ngai susu te mo na manzambi mo ça za te mo bala za la te pourtant cet esprit kitaka ikite na rabatu nyonso tu ikite mpona raté ikite ka mo bali to moi si donc cet esprit kitaka pour la biso nyonso tu donc ça nga tout ma plaisir makasi na omona ko télé na cher côté en tout cas ça l'a bien. Merci beaucoup papa de CP. Merci. Boa tarde papa. Boa tarde. Comment m'entendez bayo? Papa André. Papa André zana na kati la grande communauté à Jésus Miracle. Papa André za mondimi aza secrétaire na kati la communauté à Jésus Miracle. Ah, vous êtes secrétaire de bambo onyo so maman prophétesse ça soit quoi na maboro no. Bon, na ko yeba ndambo montant. Même si on a eu là, Moussa n'a pas eu kotanga mbongo te ya koyeba programme na biso église koyeba amakamu susu itali ordre ya pour la organisation église kaka donc secrétariat de panangai. OK, merci beaucoup. Papa André là za na culte. Azaki na culte oui. Papa André ko ça so thème mukula lelo. Jésus peut tout. Thème Jésus peut tout. Par exemple. Akoyo bikisa moto abilita ngomulai. Toi, quand tu as dit que tu as lobby, les Cambodgiens m'ont mené ma casse. Oh, mon Dieu, mon Dieu, moi, ça l'a mis à ce cocaté. Donc, là, moi, c'est à peu près 200. À Tamboli, moi, comme ma 6 millions, soit à Kinango.
et ayi comme le blakat na bino tatouage le kalekawa ou batu babetira maboko tango nyonso na ko lukana bima mukola ko lekawa ngafuna landaye et mukolo yesu azaki ko leka bible lobi abana ko landa malembe lera simbi la mbana ye na détermination wana abikaki na c'est ce que tali yango otangi yango za na marque ko mona yango donc yesu ko bikisa nyonso pasi maladi yesu ayaki pona solution ya makamo nyonso ya mokilio. Yeah. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment on papa toi? Comment on frère Pati Kamesa? Frère Pati, aux années na kati la grande communauté à Jésus Milagre. Nazali ancien na kati ya itonga Jésus Miracle. Ya bama bishi zaina. Ok. Ancien. À part mes amis n'est pas maman prophétesse Swan. À part on a pas ma prophétesse Zali. Na koba mutu ya boye ko poussa na ngai pemeli na ye. Eza par rapport à la grâce au nakuta na okati na ye. Yango le na poussa na pe na ndima kozala ko travailler ensemble. Usunga kende tinani. Capacité na nga nazala ko netonga. Nazali ancien en plus nazali intercesseur. Nasuka kana nzela ba prière pour asa moto to collaborer na ye, c'est pas dire que non charge bien sur au PSAE. Le quoi donc ça en collaboration. Na basi libali moko na moko la capacité à musa na osala kat netonga nkolo. Nokola ngai intercesseur na suma ga mama na ba prière. Il fois ezala ba kamusu ya l'église ao. Akoti nganga non papa qui veut intervenir à Kawana. Si c'est ça. Ok, merci beaucoup. C'était pour l'intervention. Merci. Bonjour papa. Bonjour maman. La culture dans la grande communauté à Jésus Miracle. Vous en avez? Naza mukambi ya ba protocole. Mukambi ba protocole. Donc je soutiens yo et pas maman prophétesse, la prophétesse Zaina. Vous souvenez quand na département protocole? Nazo sungaye na misale ya protocole pour na organisation ya kit. Après nasungaka ye na ba misale mususu neti ya ba prière nasungaka ye yango na naza pembeni na ye nazalaka na se ya makolo na ye. Alors yo le quoi protocole ba protocole ba mona mambo belé. Est-ce que vous suspectez pas maman wote na ilomo mwe? Maman nanu namona na eloko te depuis naza pembeni na ye ezalaka kaka ngolu na ngolu grâce oyo na trouvé et pas maman oyo eza vraiment pour ngai ezolekela ngai ti lelo parce que ngai depuis nabotami nazalaki kaka na message ya frère Branham na koli kuna nazalaki na notion wana ya message mais na lungo message na landa maman oyo parce que na trouvé quelque chose ya mutu na kati na ye. Papa, au cas où il arrive à peu qu'il y a un pas si qui peut vous sentir que maman est ma bé, à se comporter peu ma bé tomber nini. Bon, nazo la vérité depuis naza pembe inaye et depuis na solo akanaye na mona mama asilika penza penzate. Depuis na yebiye na mona silika kate. Toseka kaka soki mon problème ezali akobenga yo akoexpliquer yo akotalisa yo dans les kimia sans problème sans matata. Ok, bah bon souvenir nous allons pour maman prophétesse Zaina. Pour ngai maman oyo ngai présentement nayebaki banzele belé malgré na banda ko sambela mais nayebaki banzele belé depuis nakomaki pembeni ya maman oyo banzela nakata yango et nalandaka na yeka sima. Ah vraiment, merci beaucoup pour l'intervention. Merci maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Tokoye ba kombo nani? Maman Minitinda. Maman Minitinda. Oza membre ya Jésus Miracle. Naza moko ya mosali na kati ya Jésus Miracle. Maman za moko ya mosali. Maman ko résumer maté ya mukula lelo o mama bibishi Zaina tei. Maté ya liwa tei ezali sur la foi. Foi elingi koloba nini? Eloko oyo na moni te mais soki obengi yango okozwa yango. Maté ya lelo. Donc résumé ya maté ya maman bibishi Zaina mukula lelo yango wana.
yango wana mama. Merci beaucoup. Ta maman. Bonne tarde. Tokoyeba kombo nani? Kombo na ngai c'est Florence Ngolo. C'est Florence Ngolo. Oko résumé nga mateya mama bibishi lelo. Mateya na biso ya lelo balobi Jésus peut tout. Donc Nzambe aza capable ya kosala oyo mona misu te. Résumé biso ya mateya ezali lelo Nzambe akoki kobikisa ona maladi oyo yebaka ke epana na sina komi na suka. Mais Nzambe aza capable ya kobimisa mutu akangama na se ya mai. O vide ezalaki limité Nzambe akomisi mutu ya na miso ya bato. Merci beaucoup. Tu sais pas l'intervention. Bonne tarde. Kombo nani mama toyeba yo? Kombo na mama Mado. Mama Mado zana na grande communauté à Jésus Miracle. Naza moko ya mosali na Nzambe. Moko ya mosali na Nzambe na kati ya Jésus Miracle. Si. Pembeni ya mama Zaina. Si. Apport na eza nini pembeni na ye? Bon. Naza mama diagonese. Naza mutu moko ke soki problème ekoyi na lingomba. OK. Ngam nasangisaka bambongo. Pona matanga, pona makambo songolo ka ya lingomba. Donc c'est des autres qui occupent une grande place dans la communauté. Si. Est-ce que raisonne un jour qu'on démissionner pour la poste? En tout cas, nous avons makanisi wana te. Nous avons makanisi wana te pour la moni. Nous avons na esengo pour la komona mama o. Ya liboso azala lu simple. Simplicité na ye. Ya mibale. En tout cas, abimisi na bisika onga na yebaka te na vie na ngai. Na ye ko yeba na nzira na ye. Asali maka minene kati bomona ngati na bana na ngai. Yango nazaka na reconnaissant pour na ye penza. Nazana makanisi te ke na ko démissionner pembeni na ye. OK, merci. Ba bon souvenir aux autres garder pour nos mamans. Parce que babi aimons nous vivants. Bon. Ba souvenir on a garder pour la maman. Makambo asala pour la bana pour la mwana na nga nani. Il est que la nga pour la tambula bisike belé. Mais na zo le bikote. Mais na nzela na ye. Ni mwana nga ko kangolama. Nga moko pe. Na nzela na ye, nde na ye ko yeba penza liloba na Nzambe. Na tambula na nga penza tina zabo na ndimi na balo ndimela ministère ya bana basité. Bisira na yo pe. Na bala ndimela ngoto po bisira na utata. Ministère bana basa na ndimela ngoto na église wana. Mais tanga pousa ni pembela mama Zaina. OK. En tout cas makambo onga na moni kati na ngai. Atuke lekela kinga bisika kutoka na uta na tsa ko mona ngote. Yango na ministre yo. Soki na tali jour à Pentecôte. Tant molimo santo kitaki. Et kitaki pa moto nyonso pona ki moto te. Yango na za ko ndima ministère ya bana basi. Yango na ko ndima ministère ya bana basi na ko ndima ngo. Kuma kambo mama wa sali kati na nga. Kati na bana nga. Bisika na uta ba tsa ko sali la nga ngote. OK, merci beaucoup maman, merci pour l'intervention. What up papa? Boa tarde. Que se présenter toi et de neuf. Vraiment, nous devons comme passer Babi Israël. Papa Babi, dans une question, moi, je suis préoccupé sur le 8 mars. Origine, le 8 mars, et Utawapi. Et Zanani a créé idée, a bimisa idée wana. Vous pouvez éclaircir biso na moi. Vraiment, l'idée wana origine le 8 mars et outi na basi. Basi na tanga kala bazai ko réclamer bato na bango. Yango ba yaki lisanga ya basi ya monde entier. Basanga tout pour ba meka ko déclarer bato na bango ko la basi. C'était en 1910. Donc après en 1917, nous avons fixé, nous avons une conférence pour l'idée de la jour. Parce que nous avons fait des confusions, des marches, des bitumezaki mingi. Des bitumezaki mingi, na basi. Si vous avez en 1945, il y a même des décrété le 8 mars comme journée mondiale à Bassi. OK. Papa va bien c'est ce mutazo qui kantiana zaki mo Christ to mo pakana. Bon, azaka kabwa si, mais comme on a ezali Clara Zetken. Azana nationalité ni.
américaine. Américaine. Ok, merci beaucoup. Papa Babio, ko résumer les biso maté ya lelo kaka. Oh maman bibi Shizaina tei. Bon, lelo maman pena a venu pena très bien parce que maté ya lelo azaki ne clair. Donc que Jésus il peut tout faire. Donc Jésus azala makoto asala nyonso. Donc c'est le gars la mutu yondi makaka. Donc ce qu'on dit nous, le roi yom dans la formule peut solution à la donc ce qu'on dit kaka ya Yesu ne makamne ce qu'on peut ba yela qui est moi là maman na zaki na kolela moi na bana ko ko na maladie mais tant ba yena pas Yesu nde le biko c'est parce que moi suis na pe ayoka ki azaki na conviction donc azaki convaincu par na maloba o ba pesa ki tant la maman qui moi ne le bosso na nzambe et pas na Yesu pour une autre nzambe ya mo pe aso ki solution ya le biko moi na. Ok, merci papa pour l'intervention. Merci. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.